yango six oyo ekoki osala mabe okoya kofinga na papa botayo Fabrice Asina garanti pesina lopango mateka kilamana kasavu mosusu na miringi okoki kotinda nge loko tuna kosala mais ya kofinga mutu na kosala yango te ngana kofinga Fabrice jamais ma ngam na boka ngam na ba hey deux fois te oza générique plus un loyembo ya mabina bozo sela to bwaka te mais to tirer na boy kokota na ba guerre moko boy oyo na no carrière na ngana na sala ngo bien te ndesi na zongo entreprise de plus orchestre bala parce que orchestre bongo ke bengana mutu orchestre entreprise ke bengana mutu bongo ngai na yebi ikamo moko na petit certain aza mwasi aza bien aza petit na biso kitoko mais to yo sa boulot yo sa cop na pe na sa cop na ezaka ndenge balobaka bena bimana bina fili Clémence otiko lobango awa ki batu balingaka ye za secrétaire na ye Yves Souli Silo bina file ye moko kuta azwaka azwi mobali na ngola apesi petit Clémence bimana ye ya lingi ba mapango ya Fabrice na l'accès mapango na ye mutu nyonso na vie na ye eningola sa te ke fala kisaka vie na ye na TV na beti 10 concerts openga $100 olobi nini nanu kutu na sota $200 di coûter na maboko bina file nga végéta na otomona na ba caméra zani oh papa wana za mensonge ayibisa nga na deuxième voiture nga yutikela mukena yo kelo jalousie na mission ya mambuta likaso balamba mwelo na bulambala eleba ngwande sakya makala yaya dere mukya koni bazongo kate bazonyonga Villanova na kobenga mutu te na koluka maestro naza na droit ya kosala ngo mayele na bato batikali bonga mutu babengani boy bongo bato batikali Coco. Donc frère, t'as vraiment ton avis, on peut dire tout ce qu'on veut. Merci. Moi je trouve que c'est un Congolais à encourager et à féliciter. Merci. Je suis venu voir ce qu'il fait et je suis franchement fier de lui. Donc bonne continuation. Bonne continuation. Congolais, il faut l'ingana au Congolais. Bon, t'as vu à outil qui ça te faire venir et pas découvrir magasin frata. Donc tout ça, ma vie ça va shopping na ya très très à l'aise. Et frata moi toi na frata dati du combo. Au moins ça to bien mukito la sabino. Tout ça na et frata. C'est un Congolais encouragé et à féliciter. Allez, c'est bon. Les frata monte. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit École chrétienne Le Rocher, déjà bafongoli ba porte na bango po na ba inscription 2022-2023 na ba direction na bango nyonso.
École chrétienne Le Rocher ezali cadre agréable pe dynamique pour na bon encadrement na bana na biso. Eza na section lokola, crèche pour na bana ya moins de 2 ans, maternelle de 3 à 5 ans, et éducation de base de 6 à 13 ans, na filière francophone pe anglophone. Awa, basalelaka programme national enrichi pe amélioration na matériel didactique oyo esengeli. Eza parmi ba meilleure école na Afrique mobimba. Direction générale Ezwami na commune ya Limete, 10e rue industrielle 22C. Nous sommes là en partenariat avec le ministère français de l'Éducation qui a apprécié la qualité de notre enseignement et qui veut maintenant nous intégrer dans les écoles consulaires de la France. Notez bien, inscription Ezaya Ofele. Au niveau des inscriptions de la nouvelle année scolaire 2022-2023, la différence est que nos inscriptions sont totalement gratuites. Elles sont gratuites, pourquoi? Parce que nous tenons à ce que tous les parents et tous les enfants accèdent normalement à la bonne éducation. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus partout au monde. Merci de la confiance. Considération tant toujours vous avez pour s'abonner, pour commenter dans Afrique Info. Merci de la confiance sur Anna. Vous continuez à s'abonner et belé, vous aimer, vous commenter. En tout cas, j'aime Nabi nous avons besoin. Tous en pour nous savoir information en temps réel. Nabi nous vous avez des difficultés et vous avez information en temps réel, opportunité où visionnaire Afrique Info après ça biso. Frère Stemai que je salue, notre visionnaire et pourquoi pas notre cordon château et à Montréal merveillement Pouya. Actualité nous oblige tous à la moko ou artistes et musiciens ou surtout bien à animateur na ineto sur la marambo belé que soit l'actualité mais rien n'empêche de taper parcours na expliquer biso à utawapi ni salia comme lelo na niveau comme on ni végétal na ineto sur la marambo belé bon tout na pourquoi c'était vraiment comme orchestre na été dans cette émission 100% star besoin opportunité wana ya koyeba je viens de le dire je suis avec lui nous avons le même langage avec merveillement Pouya. On voit déjà notre invité, je viens de le dire, à qui je dis bonjour végétal. Bonjour, Dieu. Boni. Carré. Ça va? Normal, c'est la toute première fois que je vois un plateau Nabiso. Il y a certains gens qui ont Ouvrez-nous, c'est toujours végétal ou bien ça comme artistique? Non, comme on a c'est végétal. Comme on a parlé, mais on a autre chose. Ok. Ok, bah ouais, on a pamba. Comme on a bien ça, on a bien on a massa, on a tokola, on a même na palin. Ok. Mais ça on a bien on a végétal. Mais si comme on a purifié combo, ninge combo ninge la tabo tutu. Il y a on a une combo ya Saint-Michel. Saint-Michel est pour nous purifier. Combo ya Stade Mayor na végétal nyonso wana komi purifier ndenge na loba ki Stade Mayor za combo oyo maestro Fabregas Australia passant maestro Fabregas moto a pesa yango lumia yango lelo ngamo suba ta mokili batali tali na ba koko na ngai ba bifo ba benga Saint-Michel parce que Saint-Michel biso moto yebi Saint-Michel azanani voilà ça ange mo aza pressant quoi. Merci beaucoup, comme je viens de le dire, Actualité nous oblige. Je tiens à remercier Noëlla, la tigresse de la presse congolaise. Merci d'être avec nous. Et pourquoi pas à Fallon Chirlène et Longa, appel code depuis Paris, à Patricia Castanet, la française. Lelo, une petite parcours artistiquement oleka wapi obanda wapi ti lelo okoma oyo komi lelo et endroit oza otolobla na kati mais pas igbi na file ouais ngai na bandi parcours na moi kala na
na les cas na orchestre bila ba test ni za la maison mère et na yoko za la pena Tonia Oui, ton Adolphe Dominguez. Si papa na Adolphe Dominguez mbote na zala na yi na zo ba chance bele pa na voyager. Voilà quoi. Et après na qui ko intégrer un groupe ya light music ya Maestro Fabro. Voilà. Dans une light music par groupe ça bien tout voyager quand tu na bangola ba me bele après et tout est ko zala na Ibrahim. Et quand on peut y aller. Voilà, tout ça va contribuer ce qu'on a boire. Et comme kilo lolenge ninyo, to come mango kaka. Karera ndule mpe mame, na so me mango yao. Mobala tikanga na bana kenda nangola. Kilo ya mbogo ya animation na végétal na zo me makaka na me maye. Voilà. Et après, na eko intégrer les adorateurs ya binafile. Il est là, n'engbozo yoka. Non, je dois un peu revenir. Et moi, je voudrais que les gens puissent comprendre aujourd'hui une petite parcours que tu viens de le dire. Mais, toi, bandana, vous avez déjà pas maïs sur les orchestres monnaie, les lois, tu as fait 10 ans, c'est un peu facile, mais tu as belé baluka chance. Pourquoi vous avez déjà chance de retenir na Villanova, comme on peut dire, et où est Kolongwa? Ni le long, ça peut mener maïs. Bon, il est long, ça peut mener maïs. Moi, mon client, je suis belé. Batu musuba sepia na bonheur batute. Voilà, ngai na yaka na boulot na nga na yaka pona samusala et maïs waza équipé cœur ouvert et puis pas na nga zaki na nga vraiment azaki na nga vraiment bien et après ça ngai chance mo be na lelai ma palais et na zoka chance mo batine atina ka monta pesa ngambong na zo ngambong pa mutu wana. OK. Mais les jours na zo ngambong wana et mo kileta mo na ba voutima les jours na zo ngambong wana ça les jours toke sa zigida. OK. Générique à Zigida, voilà. Et on a eu baraté. On a bien un chef et nous le caté. Mais les jours chef on a acoustique des amateurs tu les as. C'est on les a Francica. Francica Drumer. Yama. OK. Tant on a na zimbongo wana na bi bon na beta no tout pas vu na na matonge. OK. Comme on est diembe tenga masaku. Aza grand frère oyo azalaka na ngama akasi na tanga pas style to za kanaye. OK. Nabi non, na que ça fait que batinga mala bani moi ata moi 20 ata moi 50 to lia ningi zalaka. Voilà. Oyo tika na bomba pona garantie na ngai ningi zala. Et les jours nango na kina zula na zupe mbongo devant la vie to baye na bi chef to ke bandal kota palais. To longwe palais, to longwe matonge to ke bandal. Ko to comme na bandal na ko kutena jina PMF puis c'est bambote. Kutena jina PMF bele linga chita duma yo. Yo baninga bana studio e ozana. Wali banda. Wali banda ndi ngabi non na habité pour na bingi me chef ele kati. Na miso jina na bingi me chef eleki. Mais na bingi ngwe kati. Na bingi me chef eleki esinga no obisto na studio so ya yaka. Jina na taxi déjà. OK, yes bon. Ya expliquer ngai place studio zali c'est wana na uti ba Luanda. Na imi na studio place za kati. OK. Na yoka ki bien te. Vous avez vendu na Luanda? Ngai nga na vandi trop Luanda. OK. Na yoka bien na yoka ki bien te ke studio et ça na 14e, nga na ki na 3e rue. Na comme na 3e rue na beti pla porte ni na studio wesna. Studio c'est loin kala. L'état na ça ba neuf on a depuis à 23h. OK. Na 3e rue. L'état na bima venu na kutana 3 motos. 3 motos muta kumba tennis civil na sima soda tennis. Kanga s'est présenté par exemple la carte électrique et bimi si boto na poche on va former na zaki nango et bimi si mbongo nanga o mso na camouflage yango. OK. Ba fuye nga ye ba contrôler nga kaka ba contrôler nga pourquoi mais aussi nga carte électrique c'est que na iko le studio si deux actes nga mebele bele expliquer bon ndenge makambo za ba tomboli nga batinga na moto ba nzoke na nzela 7e. OK. Ba tortira ngai on est industriel na ya we industriel na ngambo ya ba tortira nga ba betanga kuna zoka sko mbongo na tina mnoko chimit na masko mbongo na ngai na zona pasi banini na tsango na mnoko ba tortira nga sko ba comprendre na mbongo na mnoko tasko soda congolais na ndinga mabete bika ndi basini makamala mabasala ba charger nga maborgo Jimbo pompon na vena Luanda na ibima moneke na ki ba mundu ki afo bo. Fuso muta $1 $. Aboto linga mbongo nyonso. Nazangi moyen ya koyiba place studio za. Nazangi moyen makamu nyonso.
Là, attends un peu, nous avons bien compris, mais en bref. Voilà. Après, qu'on raté. Mais après qu'on raté, na yeko zonga, na tongo nango, na ki na ndako ya maestro, amoni na studio na yete, na yele sous na palais, yesko zongo kwa rubrique. OK. A chassa ki ngapche. Donc maestro bengana ki yo pa na bima kende. Bima pa na yo ça va je bani. Abengana ngati na boule, abengana na orchestre. OK. Ba bengana ngaki net na ça va aventure. Parce que il asala ki asala ngana asala ngo batuté. OK. Asala ngo peta musunga ba ndako atiba pa pe mbonga ndako so pe chanson ima na studio. Voilà. Tant na bimi wana kokende ba vibrateur pe ba bengenga. Ba ta vibrateur ba nini c'est wana pe bika. Na ke beto se bisika ba vibrateur. Tout makambo ti na yemo na kinenge sala me bongo après voilà. Après qu'on travaille na Ibranton piano yale et tu es qui générique wana si je ne trompe pas vous tournez en OP bah cheval les alaka en tout cas vous avez bien habillé na générique wana félicitations à yale mais vous avez chance pe mena yale après sur OP dans une répétition je te vois il y a des fois aux oboaka mais à grande surprise nini elongi ça pe mena Ibranton on s'est retrouvé et pas Igbi na filé au comment on a non Ibrato to kabwana pona série ça quitté qui non avec sérieuxité Ibrato voilà il y a pas de sérieux sérieux non qu'est-ce ou bien qu'est-ce il y a pas de sérieux nabela inane OK il y a maladie Ibrato à qui parle autre à salana à réagir à l'obata et l'autre côté ni quoi que t'as la main OK ni l'autre ni je me souviens d'un rap avant de dessiner c'est y aller nga iti végétal a otala ngate et c'est nga végétal na obela bosika ta ba osika ngabi ta végétal comme le comme kufa akuni na konda ki bani c'est ça. Avec d'accord et ça problème tes avis nzambe moi yebi une vie n'imto mener et après na ye kukende na ye kozongela ba répétition na ngai comme d'hab na zongi ba répétition na ngai répétition je crois il sera ba mercredi ou ba mercredi boy na si c'est non repos médical na ngate ndimi na zonga boulot na zongi li musala ngamo na tali vibrateur na bia orchestre tout ba kolutu oyo balinga ngati na orchestre yango sala kike na longwa sala kike na longwa OK na longwa na ngapa na ye tu vois olongwe yongo ko na volonté na yo ngani yote mais makamwe s'est passé tindi olongwe oui pona boni ki mais tous années ni bino se comporter na ngaboy na boaki ko to kilo to bundi et puis to ke bangola ba nini ensemble to na vibrateur to ina salle fort yako bunda pona orchestre ngo bani mais vibrateur asunula ngana maladie après vibrateur ko sunulu na maladie to ya malamoko na endroit oyo si je bengeli biso lelo to zanayo na bi que partout au monde du la biso merci à toi à Dynamo Kabemba la belle femme elle c'est la Lyon depuis Paris pourquoi pas Hortense Bukasa depuis Italie azota la biso et Alex Intima na kata Washington en États d'Amérique wana ingénieur Emile Viki na mosne Gloria Munyampala maître avocat Yannick Kiwidi na mosne Clarisse Matombe Samukondi ba la biso en tout cas ba se planer ngo zokende na ebito zwaka appel ou bien au kindara test na 7e rue n'importe quoi na igazo répété on se retrouva et pas igbi na filé nengeni babenga kayo bien yo ko kendaka na babenga ngate ngamo na kendaka OK na test na test na bon marché on a repris na bon marché kindara test ndem to le ba test mais na benga ka avant mais c'est que non ngana mouvement c'est non ba mais ça te ya kana yo bani voilà na monique village to sala na yi voilà na yibiki ayi ba savoir nanga na yi to bani bi musala na village na et pas maïso sala na yelongo oui OK tout ça na yi to voyager ensemble OK tout là ensemble voilà et na yi koyapa na yi na kukuta bazana na générique te
Ok. basali na générique te banzembo na ye kaka bane ntongo na ye ye moko ayebi baanimateur nyonso abandelisi bango teste pour nous travailler tout le monde baza wana baanimateur tout baza wana bandela teste ntongo na ye bakolegi na oyo baza kuna oyo baza wana bandeli teste ngai motu nayebisaki te générique bobeti oyo ya kitoko te mpona kuta babeta générique na studio titre yango ezala nini mwana botosi oyo na omo babetaka yo oza te babetaka basalaka yango mpona bato bamakaka maestro oui bato bamakaka basalaka maki générique ke bato indication quoi baedike bato bamakaka maestro mais ce que ezalaki faible ntongo na ye ezalaki faible na bacri na capacité ya vacuum ya bakolegi na yo na vacuum ya musique to makambo to basalaki ezalaki ki bobebe non attends là tu voulais dire quoi je comprends pas nazolobaki basalaki artistiquement voilà basalaki mosala oyo biso baanimateur nde toyebi na kongo ndenge générique ezalaka basalaki bongo te et en plus ye mo mpe aza na bapositionne moko boye leader ye alingaka musique ezala na ndenge oyo ndenge alobaka ke naza na musique na nga voilà parce que nga nasalaki effort tema nalingi naza na orchestre nakota na osadapte na ide na ye toyesa tire tosali tire obwaka na kati ngamu nabwaka yango te nyonso okopesa biso extrait ngamu nabwaka ngamu naloba hey deux fois te oyo eza générique plus 1 loyembo ya mabina bozosela tobwaka tokobwaka te me tokotire végétal obia naye na ba sikoyo nakotire bato ya mitema mabe oyo balingaka te baninga bakende liboso ezala mbanda na yo tire ennemi na yo ngai voilà après bon générique ebimi olata basoda olata bapetagon yango mona alobaka te oyo eza générique plus 1 loyembo ya mabina parce que nayebi eza générique te yango nalobi ke fo kolandela yango bien oyo eza générique plus 1 loyembo ya mabina tu précises bozosela tobwaka tokobwaka te me tokotire nazo préciser ke oyo eza nango générique te tokei na esala deuxième eloko mpe manzambe onabwaka mokolo yo okufa yo oyeba te donc bacri phare ya bagénérique na bino mais oui et où t'arrives pas dans moko mais voilà tu travailles avec qui comme parolier non nga moko naza nana ba plein belé et en plus navanda trop na bayaya navanda trop na banoko parce inspiration parce que ça nous alinga na zala wana excusez oyo bobima ngana ko na bongisa ngo kana ezala voilà tant tu ça la deuxième générique na bifoto ça générique toke na studio to beti ma générique j'ai un générique bibo za mystique végétal ou boka fort mina fela ko tabi te ngalinga boka fort te ngalinga za nenga na lingi yemo kwa diminuer nanu vitesse ya eloko ezalaki a chanza nzela azuba alimentaire ni pa kotisi ba salisa ba biloko na bango mais ngana lobaki kake tellement ngana da animateur on alinga wat bayoka na osala fort cri nanga wat bayoka générique on est bimi et ça pas même 2 semaines bina fila leki na TV bi bana na botama eloko liboso na sala simba te ça générique na sale là que tu avais travaillé oui on a sala na bandi da promotion ko le TV est-ce que tango da mkolo orchestre lobby eloko simbité a bomi da discours baloba voilà ya bomi da discours na biso na oleka sur TV pona yesana pour même les journalistes au baka présent na lobby daki eloko simbité yo défendre ça o défendre ni bato ba benga na ba poto par-ci par-là ba loba bani tout ça avant dans ngai ti lelo ya monike makambo ekomi boy lelo oyo bato belé en tout cas bazwi temps ya koyoka explication na yo parcours na yo ndenge nini esala lelo travail na igbi na filé mais je voudrais peut-être éclaircir biso na bakri nyonso oyo bwaka igbi na filé ezana maloba qu'on peut dire oya bakisela on a crime na ngo bozwa o baksa na kati na générique net na tirer abaksela yo net na tirer acha ba bloc ebele ndeti bloc oyo bwaka bloc ebele na tirer ezala mbanda na yo tirer bloc na ye OK nga bakisaka ba nuance donc
na tiré ezaki nzembo ezaki générique te ezaki nzembo atuninga est-ce que awa makambo na loba na zuko na zuango na déformant on a pesa ngo sens OK ozomona voilà eza makambo na ye yimo ka ba ngoti ba TV na sala ba dance na sala ba cri na nga pona ko diminuer ba animateur OK mais bino pe bozara non mais bosala na mingi o ya pesa bino o ya pesa nga o ya pesa biso te il y a aussi des gens au bazar là il y a aussi des gens bango nga pesa nga na tirer à mon avis na capacité ya orchestre mutako sablo na bien ezaka ngai merci tout le monde va vidéo et circuler partout merveilleusement pour aider biso même na région wana c'est pas aussi facile comme on a président ya groupe a pesa wa chance ni on ba pesa ba ko boaka mais à remettre yo cri devant batou au boaka au moya mais en tout temps après ça quand déjà na studio au boaka pourquoi au moya qui va crier bien affilé ou ya proposa ki yo open no sala yo soko boaka ki ndenge otolo ba wa ba kembela pesa we sala yo pourquoi au moya ka après ça ba crité maloba on peut dire nzembo maloba nzembo na inga comme ça moi j'ai mais c'est impossible siko o lobi wana pourquoi tu avais refusé na boyango po eza crité c'était quoi eza crité oyo ko ekoki ko codifier ko to ba lesini ekoki ko éduquer masse OK ndenge biso to ba musicien vous êtes des éducateurs voilà et tozo finga ils ont en place qu'on peut dire tozo finga mutu boy fara donc direct au finga mutu parce que mutu ngozo finga il faut ezata studio et bimba la moko yo tsango na TV na concert ngande végétal na finga ngana ko finga Fabregas jamais ma yeso na qui crie yo boyaki si nous avons bien compris tu avais refusé parce que comme boya maïso ezali na kati boyaki ko finga maïso na boyaki yango na boyi na kokota c'était ça voilà na boyi kokota na ba guerre moko boye oyo na no carrière na ngana na salango bien te tu étais là-bas aussi voilà hier ça la bon Pascal Obika ça comme patron on a mis tout kebele azana mapango na nomu bi azana mo ngana mona na ngango te mais ye moko moto attends un peu ngana zande ko na été ngana yoka moi ngaza collègue na ya boulot même OK ne rappelle pas na ye au moins même Fox Temai aza patron mais aza collègue na yo ya musala OK on comprend makamusu obeta na ye bobeta kama makamusu mingi tamsu ya boulot oyo ka retali entreprise c'est ça oyo etali makamu na ye tali akozala mpango na ye akozala banini na ye c'est ye mituka nde tomonaka là tu peux avoir voilà mituka tomonaka tango atambola nango bike oya ye te vous êtes artiste, il faut pas oublier, vous êtes des artistes musiciens, c'est facile pour peut-être venir, on va pas payer ce temps-là, non? Ça c'est faux aussi. Mais oui, ça va bon. Tamso Nicolo na lo t'arranger, arranger ma fo na tambola nango. Te mutu mwaza nango. Kina singa ta igensinga. Vando. Mutu kana tambola nango. On comprend. To na singa ko sabe vina nga Charlie Videl. OK. Nsi vina nga Charlie Videl ve. Nicolo na makolo. Sanga karna tambola nango. Viens on sale fort, on peut sanga na tambola nango. Fois, isa bongo. Merci à Montréal, je le dis toujours, merveilleusement Pouya, les réalisateurs pas comme les autres. Je travaille avec des professionnels. Les lots de bateaux dans tout le bas, bâtiment mignon sont moyens de transport. Vous avez tout, vous avez l'eau là tu es conscient aussi que vous avez une entreprise où bâtiment le même moyen de déplacement, pas la tout cas, tout ce que tu avais pris. On est entreprise. Les entreprises. OK, ça balabala. Ngana zo entreprise depois orchestre balabala parce que orchestre bongo ke bengana mutu orchestre entreprise ke bengana mutu bongo e bengana mutu plein air orchestre bien fini orchestre ya balabala les orchestres ya balabala ils ont la structure té oui tu ka ba CG banani ya même quand le hôpital bani makamba ba hôpital ndeti ngai hôpital nini ngana yebi mutu ka ba pesa nga mutu kate eloko oyo memi makambo nyonso pour makambo mutuka oh mutu gani ba na pesi mbote pa ya Junior Bouhibou le millionnaire mauvais yende mutu loki makambo wana parce que via tali petit na ya umeli trop makolo OK ngana payer ba car avant
bina fila sombela ba misia mituka na kozala jaloux ya mituka na ite on appelle jaloux ya Michel Fungi o lelo azo peka kalamita on appelle jaloux ya men o lelo Descartes non ngana sombango tama na tama na car bango tama makolo ba Michel Fungi ba makolo bango nyos ba tama na makolo ngana zaida na car na somba car nini car na somba Chevrolet mutuka cher et consomme fort. On prend na paye Descartes na caisse wana. Avant bango tout bata mon ami tout que ça qui so bina fila parquet. Yo papa. Na bina na parquet na kiti na ko tirep. Na sili na so ba massa to musique. Voilà. Na ba no pembe na non, tu es là pour ça. Bango ba bimisinga kinga na za. Ba ko misala ba ningi ba sorti nyoso. Aza mtema mabe. OK, mais c'est ça. Azo ling tellement ya linga ba so mele mutuka. Na yela kiende message. OK. Message on zakini. Yela ki message Junior Bouibou les millionnaires na boka ina paiement nzambe boka. Nostradamus Junior Bouibou les millionnaires. Asombeli nga Jeep. Abi végétal asombeli Jeep. Temos oza makolo. Asombeli Jeep mais Jeep oyo moi 3 chaba Joël Pembele. Moi 3 chaba mo ezanga a. Habité na betela ngo bina filé. OK. Boss, tu peux dire c'est boss bina filé. Non, boss té. Na betela ngo bina filé. OK. Bina filé. Pour ayebisa biso albike so na muke oyiwe to baxela yo mangam tout ezala. La betela li solo. O da konga mona benga Bouibou parce que ayebi. Abengi ete. Lobinga na kepa Bouibou na biso Bouibou fila bengi roté. Avio bengai. Abengi filé 3 fois filé metabi a petit nanga tikanga na patron. Mangam ba $3000 wana mon. OK. Vanda ngana ke poto semaine o. So na oti poto na ye mamoko obaki bon. Ngape na kinanga. Na tina mama filé. Filé pa tout na nga sur le côté. To bossa na biso pe. Ozomona. To keye to Lubumbashi to ye tant to komikin. J'ai dit on va bien ngana ngai. Bina fila benga na tongo. Alors que j'étais ndeni makama car na bosuki ndeni. Même si non neza boy pepele. Makama tu pepele via auta potoya. Obombité. Oui, auta potoya makama tu na pepele makama bala wana kutu. Bosana na. Asko bosko boko tsana ndeni na makama ngo. O metegeza aventurer. Abengi muto a promettre yo aventurer. O metegeza aventurer. Azano escroc. Oyembeli ninzembo ni eloko ndenge nini arepesa apeso kanga bon kanga muka foka ba bembe nzembo ngana na manaka na ngai o nzambe apesa nga voila na ninge na ngana za muta akabela nga mutuka na façon monela ngai ndenge ya mona respect na nga averier ndi na kavara ndi na boaka ka makamu tututu alengi a valoriser les kinaye non avantia quand tu téléphones ake ko benga siko les millionnaires ake gazé viona les millionnaires je n'ai pas amonyango drôle atali ngaza mutu munene na mboko comment ya ko milinga boy abenga sina patona bino lobina nga boy pourquoi ba kama boy kusoba végétal non qu'est-ce que vous vivra bongo ya ko bino ba mise bo kano ka bongo mais bon d'avance nela boy no tinda mbongo wana oke so daka wana OK sino boy atindi mbongo ngamo ko skonde na bombi na ka na obimisa ngo dans 2 jours 3 jours voilà on sort dans 2 jours 3 jours pour na yebi ke esika bazali ba robotela nga ba idée belebele et après ba ekoloba ki nazolinga na longwa pour na solola na secrétaire zela et nous c'est place qu'on travaille na batamaile mais vraiment pour ya on faciliter biso tu vas dire qu'il y a une affilée par rapport il y a des parts dans l'orchestre et pourquoi le mot pour yo a lui mama mutu quand même on iga lo ba a za makamo so voilà montage ensuite on se retrouve tout juste après Fabrice Assina garantie Pessina le pas mon bateka il a mana kasavu mosusu na ngiringi na chapona matete c'est simple. Merci beaucoup à Montréal Merveille Mapouya j'espère au tali image ouais et ça l'on est qui va dire et
et ça l'a sur le côté ça l'a pas si premier jour parce qu'il n'a pas c'est ma dur et on habite et ça l'a pas si premier jour ton amona qui n'a pas Emily bah Emily Mozart tout ça parce que na peu moi si danseuse voilà tout ça Emily moi si na yo tout ça Emily na petite sœur na ngai Clémence moi si na yo Clémence omoni que j'ai sali hein omoni Clémence to tikala ko bimate comment ça ezaka ndenge balobaka ben abimaka na bina file balobaka ezaka na bongote voilà ezaka ndenge balobaka ke ben abimaka na bina file mais yo yebini nga na yebiki na mona na ben na bina file te na mona na ngai lokote mwana confirmango exact parce que bina file abimi ignorant parce que au confirmer eloko oyo oui c'est non la rimer au monité oyoki au monité Clément ça va lobango awa ki batu balingaka ye za secrétaire na ye Yves Silolo. Nani tu les connais très bien, tu peux citer aussi. Ya wana Yves Silolo. Nga makambo na ki pango tout troté. Nazui petit sœur na biso azana ba voice na ye. OK. Azana ba capture na ye. Ya nani ya Ig. Ya CG. OK. Ninga lingaka ye. Siko ngai mwana batu. Innocent mon way, nazo bunda carrière na ngana passe. Oyo yoza animateur on peut dire titulaire. Bakamol bakar l'orchestre yo zuite koto ya animation mais ba chanteur bazui bas ya ça la rap na modeste na comprendre na ngake balinga na bango ngaite mais tellement musique et c'est ngaka fozala ozana raison OK moni biso de ngana ta mona vina linga na raison et c'est ngaka ozana raison ya ngona ki pana ngote pour mituka no ke na ngwa ya bango ngamona na encourager nde bakabeli nga jeep boy yem ta tina bakabela nga yete ezama kama nzambe zomona ça veut dire ngai na yebi likamo moko na petit certé aza mwasi aza bien aza petit na biso za kitoko mais to yo sa boulot yo sa cop na puis ngam sa cop na azalaka na nukutu chéri ya camarade ya bina file mo yebi banda ba Villa Nova ba nini OK bina file ye moko kuta azwara azui Joe apesi petit wana ce qu'on a na to ça boy pardon na daloba azui mobali bina file présent que je appeler ça azui mobali na ngola apesi petit Clémence bimana ye petit Clémence fait atali ce que dans solo la parole c'est na bino zaki donc c'est facile président azui mobali amemeli dans ces années yo siko leader oyebi ke mwana mwasi aza mwasi ya camarade nanga neni ni ozwa mwa mobali opesa ye siko ngaso na zaki jona ye eso ba ngolo na TV oh non so no vérité malgré petit sœur aboya ki na ye OK aboya ki ne joana makamwana soki ngaso na zaki ne jona na orchestre na orchestre na ngasa ni na appliquer mais peut-être on peut komaki ko ba otinda ba osimbe so sala non okoki kotinda ngelo tuna ko sala mais ya ko finga mutu na ko sala yango te pesa biso nams nous parlons trop ba kriwana ko finga moi je comprends rien jusqu'à là pesa biso cri oyo igbi na fele à proposer kyo obwaka oyo bozo tsango wana non toi tu peux aussi faire yazolo ba Fabrice asila le pango bateka ya lingi ba mapango ya Fabrice na l'accès mapango na ye mutu nyonso na vie na ye elingo na sateke fala kisaka vie na ye na TV mais ya l'accès biso mituka mapango na ye nande ba futa biso na ba TV ba 50 euros ba 100 euros skozela ndeka futa so na TV est-ce que ba Igo de la Forêt ba président JB tout ba l'accès na TV yo nozo nga so misa ba kasa minene na lokola ba futa ba tuté ya lingi ba mapango ya Fabrice na l'accès mapango na ye mutu nyonso na vie na ye elingo na sateke fala kisaka vie na ye na TV na beti 10 concerts openga $100 Olomini na beti 10 concerts c'est 5 non il y a lui concert $50 10 concerts na $500 nanu coûte na sota $200 di coûter na maboko bina file nga végéta na ba to mona na ba caméra zani oh papa wana ba mensonge eza politique o moto alinga de toute ba Versace na poto na maison Versace à côté so mi montre so mi chemise so mi basket bon wana makambo na ye ana mbongo na ye akina soma biloko na ye biso to beta makambo ya musique o ba emilelenga OK to ba makambo na ye te ya vie na ye te parce que vie na ye na ye bi yango te patron ouais asa patron na makambo na ye yesu tellement linga misa bato misuma be na ba TV po ba misa ko kese msuba ba non po ba misa ko kese msuba ba nyonga ka bino ba futa bino mwana si vanda papa tika kolanda te bokemba vanda na yo place vandi
Et ça, tu rodales, c'est bien. Tant qu'il y a orchestre. Mais c'est mon ah oui. C'est les rares mon. Ça va pas les mains pas maïs. Les mains oui, n'a pas c'est les maman les rares pour. Ah au tu le boire raté. Oh oui. À boire répéter. Au boire nini. Nga mon le boire non danser mais ba ça là nga ba jemo. So ça so moi jemo bo. Oui, ils ont demandé à te belé ba talabiso Merlin Congo mon ami depuis François na talabiso Chada Polecha déco ibana na kati Paris wana ba vandi TV mon ba te belé maman Solange Mukia dit ba bitanda sport de la jeunesse Arlette Magema ba ba na Paris wana ba base à Dieu merci mbadinga. Puis ça biso non zone moi place oyo uti avo comme pas Ibra oya le pas ig zone biso ba générique à maïs au fabo ba criner c'est plus ça on a ba générique à maïs moi 2 3 cri ou c'est plus ça ah ba créer belé ba créer belé toujours quoi ba otambolo dendo chomi dangweli otambolo dendi otambolo balamba mwelo na bulambala ele bango desakia makala yaya deremo kya koni bazongo kate bazoni nga lama mwelo babilo kwana banini tozana ba tengama mama tengama bazana ba tengama atenga ezali tozana ba yamado tala tibia tozana ba ale bologe la danse tozana ba créer belé oui ça va succès bazana ba créer belé dernière question merveille Mampuya merci dans minute t'as la caméra na biso dis-nous quelque chose vrai ou faux ig binafilé abengani yo na collègue na yo ya danseuse na orchestre pour vous avoir moi c'est une première raison deuxième raison pour au solo la na CG ya ville light music ou orchestre cher ya par exemple ya maestro Fabro pour intégrer au kutana ba collègue là tu viens de le dire ba chemin d'angol au bois qui ba créer na vrai ou faux ya mo raison ig binafilé alongolo l'orchestre ce qui a monté alongolo pour na nini devant caméra ils a faux alongoli ngai na orchestre wana pour Rotanga pe kombo alongoli nga na orchestre wana eza orchestre balabala alongoli nga wana po asolola kana etidia pichu so wana etidia pichu busol azali aza camarade ya maestro OK ye mutake biseki nga na okende Villanova eza le couteau mais ça eza le couteau parce que etidia na petit nimo basaka da clic kala ba komela nga na ibisango tout le monde à plus na ibisango petit na mais mutu no akomela nga ina kombo na yo banini na ibisango pe matika songo ligue des champions pelouse naturelle rien na ibisango matika songo ça te kolanda te wana butu matika songo za venanga po soko kende Villanova na kobenga mutu te na koluka maestro na koluka CG ngamoko nazana possibilité wana nazana possibilité wana nazana droit ya kosala ngo on nazana droit ya kosala ngo ça veut dire et le golongo singa orchestre c'est la première chose ça mama mutuka nanga jalousie oh nana yo kelo jalousie pour amoni na troisième car yemo ayebisa nga na deuxième voiture nanga yo tikela mukena yo kelo jalousie na mission ya mambuta likaso émission na pesa na internet soki na kosi et obima yo na kelo jalousie kalaté parce que troisième car bakene pele masalamo bakene pele nako troisième voiture nanga yemo kwa monima ki ya te o maza moi ndenge vraiment fou yango moni ça ba raison oyo balongoli ngai donc balongoli aussi nous avons bien compris merveille Mampuya pour Igbina filé à comprendre que à monique au comme na troisième quart oyo et nous appelle car bois papa ngate jeep balongoli yo pour na ibango au moment qu'il ne vit la nouvelle yango te balongoli pour au moment va vivre bien orchestre yango ba bengani pour ba bien orchestre aux orato beti 10 concerts jusqu'à $100 na zwa ka bien orchestre ti nazata na relation mote bien fla pesanga o mutu na kabela rayo na yete soki na relation moko oyo ya bina filé akata papier akabela nga souté. Merci beaucoup, nous sommes arrivés précisément à la fin, là vous avez compris, en tout cas ici chez nous c'est toujours comme ça, si vous avez en tout cas, vous avez la bienvenue, vous avez un tribunal. C'est pas ça derrière la caméra, vous avez devant la caméra pour vous la servir. Nous avons des questions on a posées, j'espère que tu es conscient aussi. Il y a des questions
Et c'est passé Léo, tu m'avais promis, je serai clair, c'est ça que tu viens de le dire. N'a pas sur question, n'a pas sur réponse? Non. On peut savoir question sans réponse. Mon kilezo mona, ma kambo tuni en mon kilezo loba. Au moins, n'a pas de crime au bien. Pourquoi tu te lobby comme un abois quitter? Non, tu es là, mais on peut y aller à Montréal. On te permet. Yango six oyo, ego kyo saloma be. Okoya kofinga na papa botayo. Okoya kofinga na nzamba sala biso somwe. Botika na sebisa mbeli na ngai, sebisa. Junior ya lala ya Isha Lindo. Ebale mozindo, libulu monene, nzambe liboso, ngase Michele na sima, ole lo, bagoleka wapyo, Kichasa na maboko na Angola, bagoleka wapyo, poto na Amerika na Europa, bagoleka wapyo. Junior Buibule millionnaire, Salike Senga Mr. Poutini. Nalela yambala jobure mbala ya mavali. Papi baza mozale na lelio yo, bagoleka wapi, na simbi makambo na maboko bogoleka wapi yo. Tosaka bayaya tosaka ba papa bato hypocrisie to boyi yaya ogoleka wapi yo. Mayele na bato batikali, bonga mutu babengani boyi, bongo bato batikali. Oyo zo pesé hein? Oui, comment on a dit? La minute on a vu mutu moko te na orchestre na akoso. Ah, oui, orchestre est en Angola. Et orchestre. Bon, mais ta concert oui, ils en Angola. Oh. Mais na villa en Angola. Az bazana ki na Angola ngwa baba bagenda ki no kasi tu ngoto voyager jeudi wana. Le même jeudi o bengana ngadi. OK. Pour lobby na kinozo na tine bi wana kinozo passeport na. Batika na passeport. Batika na passeport na moko ya des services pour na pesa ngambongo na passeport de service. Ah. Oh, donc il fait ça bon on orchestre pour jouer passeport de service vraiment. Merci beaucoup. Le roi bino bolinga ba makamba lokuta. Na buka lokuta. On peut ça bon pour la passeport. Na mtali boso. Ta ba sengi mbongo na mtali boso pesa bango $100 pour na passeport de service. Michel Fundi. Non zana yo. Je sais pourquoi mon vieux Joël Fundi j'étais salé hein. Ke kokoti ça. Moni Bako banga ba koyate. OK. Bina filé a kolinga kutute. A ko c'est comme ça. Bakon on se boit qui a bien on boit on orchestre ni yo pe d'aba bengani on orchestre. Non on a besoin na mon pénétra message hein on peut se bager. Na ko kende na orchestre. Orchestre na orchestre na okende. On poni déjà. Est-ce qu'on a rebois ka créer? On poni na orchestre. Hein? On poni na orchestre. Et ça na mutema na ngai. Là du maître Patrick Bekam en talo hein. Moi mbote pas na Patrick Bekam. Eh wana frère to za na biso bien ba mbote na épée Patrick Bekam. 10 match acoustique. Eh ba 10 match ngasko mutu na ngani Materazi. 6 étoiles. 6 étoiles, Materazi, Zanotti, voilà. Bah, on vraiment débat. Merci, comme je viens de le dire, nous sommes arrivés précisément à la fin. Nous avons dit un bateau bataillon, numéro de contact et la dédicace dans Oyayo, nous avons dit que nous avons belle minute où l'équipe va mettre voir toujours l'éclaircissement. Voilà, na pesi mbote pa ya Junior yalala ya Isha Lindo, na bosanité Diobu Rembala ya Mavali, Junior Boyibo encore les millionnaires et na pesi mbote pa ya Arnaud de Ngouma. Les maîtres spirituels. Arnaud de Ngouma, les maîtres spirituels. Et pour nous, ce qu'on a fait le 8 décembre, avant une bandale, minute on a moins sinaé. Voilà, Arnaud de Ngouma, na Jetou Beya, na Katia Paris, na Bosanité, na Pessi, Bambote pa, ba Kinwa Nyonso, ba na makala ngaba. Mana mona makala, nisi ba vena ba Charlie Nongi, vie de loin. Ba vena ngama mabele, na Pessi Bambote pa ba na ngaba, lemba kutu ya kolobela kutu. Makala mboka ya ba Jidol Salabantu. Bana matete, vena nga Jidol, bana matete, bana kisensu. Mbote pa bana kisensu. To finisa kisensu te po kisensu eza quartier, eza commune. Kisensu, bana kisensu. Na Pessi mbote na bana bandal. Kichasa mobimba poto kutu koloba te. Contact. Na Pessi numéro na nga contact eza plus 243 90 32 91 845. 90 32 91 845. Yango 6 oyo ekoki saloma be. Ogoya kofinga na papa buteyu. Ogoya kofinga na nzamba sala biso. Sonie na sebisa mbeli na ngai sebisa. Awo sebisa le mbeli.
Merci beaucoup, là vous avez aimé, en tout cas ça me fait toujours du bien d'être ensemble. Nous sommes arrivés précisément à la fin. Merci à Montréal, Merveille Mampouya. Merci à notre cordon château. En tout cas, grâce à Barumbo, à notre visionnaire, je vais de le dire. Franck Stéman, je vous salue. On se retrouve au prochain numéro Together. École chrétienne Le Rocher, déjà bafongoli ba porte na bango po na ba inscription 2022-2023 na ba direction na bango nyonso. École chrétienne Le Rocher ezali cadre agréable pe dynamique po na bon encadrement na bana na biso. Eza na section lokola. Crèche pour na bana ya moins de 2 ans, maternelle de 3 à 5 ans et éducation de base de 6 à 13 ans, na filière francophone pe anglophone. Awa, basalelaka programme national enrichi pe amélioration na matériel didactique oyo isingeli. Eza parmi ba meilleure école na Afrique mobimba. Direction générale et Zouami, na commune Yalimete, 10e rue industrielle, 22C. Nous sommes là en partenariat avec le ministère français de l'Éducation qui a apprécié la qualité de notre enseignement et qui veut maintenant nous intégrer dans les écoles consulaires de la France. Notez bien, inscription Ezaya Ofele. Au niveau des inscriptions de la nouvelle année scolaire 2022-2023. La différence est que nos inscriptions sont totalement gratuites. Elles sont gratuites, pourquoi? Parce que nous tenons à ce que tous les parents et tous les enfants accèdent normalement à la bonne éducation. Le sénateur Paulo Kidiou, Gisèle de Molokai, Mika Montero, Léopard de la Sapa, RDC. France, champion du monde. C'était l'équipe de France hier à Topanzara tout. Cavali Patrick Mamou. Fait aux appels à Roger Moulumba, mais il y a un moment côté, à Salama Masuro, Pose la menace, style Oyobino Bolingaka. Il y a Molokai. 100%. Le collet. Pawemba na ba petit na ende ala ka na ba master na ole ka bio moi le bien c'est bien moi pas rigolo fait malek élève du maître as de la chorale si a équipe pour farate yé mon poste no mu as de la chorale si a le tout quoi ma sole kangami quoi au chaba prêtre à Paris quoi ici c'est Paris on Paris jamais dans Paris dit pour va chef rigolo fait malek Yaka, Lakisa, yo, Yaka, Lakisa. Allez. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stéman. Yandankala, twende!